Nikolotira sendere kote baname na Eva ako zoma kabada. Soko tangili oyo mofolo $10. Oyo pe koyeba planète wana bazalaki komba planète ki planète bord. Ndiro ko evite tilelo. Adafu kama zakira pa bazaki na planète bord. Komba planète wana. Kota detail awa mokozwa nini ezalaki na planète bord. Lokali. Amen. Ni kumusite mais na zoloba. Après, c'est la prophétie à 54 pays africains. Mais dans le moment où on a 32 pays africains, c'est la première. Banda ko pour voir les bouchons. Guerre à Nigeria à cause de la mort. Nous sommes les gars, et donc nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, nous sommes les gars, guerre via Israël aux Amakas. Israël va au Kima Aona. Alors, par contre, les puissants pays révèlent comment se préparer à la force et aussi bien les autres que la Maroc. Nous allons prophétiser à la guerre RDC Rwanda. Nous avons vu le cas de est-ce que RDC la prophétie de la Bino, la place pour la guerre pour renforcer la force. Aya ko diviser sous la partie pour la partie à RDC. Guerre à RDC, même nous avons les deux aussi là, et aussi là dans le moment aussi. C'est la cause des hommes pour comprendre. Tu organises. Amen. Tu me fais une invitation à chapitre 3 Moïse. Même si Moïse a dit que tu as l'obéi à maman. Yango ngana yeko na sansiri na faire comprendre bino pour battre bazobu pour ça ceci moi le livre zo bima ba ange pour simi ya roi lycée au dame pour ça na ba prophète livre ça a ka le que bazo na zo livre ça va dire béni et béni sur la bino et ça de sabino pongo gazambe kopi komba professeur de bangu ba ko ya finka sio kama Imbangu, babu ya fika bagi se bazar il faut que bandeli ya makambo nyose ngire bandela parce que ça qu'on y a sur continent mondo c'est le cabo RPC et sur la jusqu'au pasteur ivoirien sur le côté de l'homme prophétisé que les Gabomoko de la RDC de colonisation pour les hommes s'accordent ils sont moko ils ont comment tout appelé nous te wapi bagrewa et ça c'est bien nini nous sommes des professeurs qui vont capable de se retrouver dans les Cambodgiens na d'autres qui n'ont pas la question comme ça d'autres qui ne connaissent pas la question então em mandar para chegar cá de casa por a chama para que tem do sabonete do sabonete porque sabe história ya ba pays pour RDC pays a solution sous zamba zone place de Koso a tinda que Adam na place vai tinda Adam na place para botar aqui RDC para liwan bazala que essa para bazaki experiência na boa essa experiência a RDC a boa zona RDC que uma casa para pessoas na RDC que não já na biblique a hotel por exemplo sobre a biblique o pouco se pode baguer day para richesse muitas na biblique já penando a biblique o tempo a bomba ya ovo Rosana RDC ali pays Zambe atinda ki Adam eva place meio kobota na liboso nene na mutu to uti awa leto utaki awa Lévitique chapitre 23 verset 1 à 2 total na kumna Yesu. Amen. Yahweh lobi na Moïse ayebisa ba Israélite manaka ya ba fête na ye. Na ba fête na ngai
bosengeli kosangisa bato mpona kokuta nanga Yawe. Alléluia. Amen. Esengeli to sangisa bino tolo bela bino poko okuta awa. Oyebi pe yango tozo luka. Wapi tokozula solution. Tozo luka nani akolobeliso wapi tokotreki na erreur. Ndeko. Nzamba sana kaka na muntu. Au grand jamais mungongo de l'espace. Solo mungongo de l'espace la kanda kutokote me muntu. Oyo atonga espaka muntu nzamba sana kaka na muntu. Kawana sangisino awa muriyoka nzamba pesa kante sika. Soki mwa ko sipote professeur awa ba profesia ba peñoso na zana awa. Koja kera nzile la simu. Koja Haiti. Kona nini kukauki. Kona nini Israel nini kwele Israel. Nini kwele Amerika na komunismu balivre kanda nzamba na mdene. Balivre kwa awa. Kanda nzamba na mdene kwa awa. Apre kanda nzamba monde. Kwele la bina mukilo zoya balivre kuti kupesa bilo balivre. Neto zote kupesa bilo kupesa. Kwele kusomba. Balivre apre zakate sika. Comprendre la sanction au compagnie des autres yakati sika. Nani Isaki alobina mwana na nani Esaú a regretté pouvoir recueillir Isaac, ça ne pas tout ça, Isaac est qui fait sa pouvoir. Na mwana na ya mukolo kasi likambo za wana Jacob nani eza watu ni pametana kwa ndo vivre ndege ni papa tali bona ndo kasi réponse à papa verset 40 Genèse chapitre 27, verset 40. Totang na bomba Yesu. Okobikela bobele na mbele na yo bitumba. Pe okozala mosala ndeko na yo. Me kasi tambo kotomboka. Okolongwa na bumbo na ye. Amen. Comprendre wana muumbo ya nani ya est-ce que tu comprends ce que nous faisons Isaac est passé mais nani Esaú na kwa ko vivre ndenge nini papa sali passe mais vous pouvez comprendre quand on peut comprendre quand on peut ndenge ba tomboka no tola to bandika no comprendre ndama na ilini kati na yo ko comprendre oyo yo kungisa mukolo ko comprendre nem mukolo pouvoir rosanini e kozonga es soki ba do teto ko fane sengere ba no mais toza ko ndena musumi toza por le nini biso mi ba na modele ezo kifa e bona nini lelo yo tanga na yo disake ko lele atanga te azane le traitant bâtir wana papa o futere mayela zusala kutoli yo disase moi o kokayem esate nini sala ka ko to posa kama question to luka ko comprendre ko pouvoir na eso essayer to comprendre là-bas soka bomba ki Jacob na katenda kuna là-bas comprend qui est mon transfo mayende azala pouvoir na nani Jacob c'est que nazo kende zuma nani Jacob ba c'est kana muto mayende que pouvoir na Jacob na yo bwana tika yo exact là-bas comprend mais est tozo comprendre le passé de ce comprendre ba tiam ko jo moi la du cas de père aïe to se peri combien de temps à ça
totuna kosolvesa totuna kosolvesa maintenant tokesuna bavoti. Haleluya. Leko Nzambe apesaka mokonzi mayele ezali kwa Nzambe apesaka mokonzi ntango Nzambe aza na kanda na bino akopesa bino bakonzi baza mitema ya bana mite. Ato Bible basalaka momina te soki nazo premier total na kuna Yesu. Amen. Kolo yawe ngoya nyonso akopimela Jerusalem pe iyule mubimba nyonso obatiaka mitema. Avolo oyo bazali lokola bana mike na verset 4. Genèse chapitre verset 4 na kopesa bino ba chef bakozala mitema ya bana mike. Pona nini? Na upesa bango ba chef ko bazali lokola bana mike bakotambusa bango na ndenge ya bozoba. Haleluya. Amen. Lero bisho soka ile bavoti nani se afuka nese kama pesa msuko oyo abazala contact mama zola si toza kabisa tala professeur zoleke professeur ese ni kwa tanya mama foti yake mkonjo jour toutes les cosas vote osana mais pasana suse pona nini mboke le pona ma continuer sur simba te pona nini mboka egepi pasana suse pona nini mboka bazo pesa profite pour koliana komela kutani kamera kwa president sanini. Mais le problème aussi maintenant est que ce pays est en richesse macabre. Pays oyo RDC ba pays net Rwanda ba pays mususu bazokuta mapie bala befiso. Papa na ina ne okato to sali kwa société bonne et na babu. Deko ezali kambo ya president ezali kambo ndani ya Nzambe. Daniel qui attends que quand septembre a kumbo qui a comprendre qui a que kotuna Nzambe septembre lo kakira biso ko mais tezo kote ko zaraka na bo Nzambe lo bi ni Nzambe direct wa pesi à la mukia pesi Daniel que Daniel sana mais biso est aussi pour les gens tout pour les gens pour te éviter que richesse moins dans votre moni et jusqu'au bas continuer à commander biso que so yeba ko a ça directeur à ça changer o ça so yeba. Mais ça que Bible sur le so qui va causer ko va na ba ki de payer ça na malédiction mais malédiction au salanini malédiction au salanini. Daniel a compris qui que ça Mungu aussi est-ce que vous parlez de Daniel ya Mungu aussi. Daniel 9 verset 23 à 24. Ubele tango abanaka kubonda na Nzambe apeseke ya mpona yo epe ngana ye kolobela yo pamba te Nzambe alikaka yo mesala makasi epona koyeba likambo oyo petina ya ndoto. Nzambe atia mbula sambo mara tuku sambo mpona kobongisa ekolo na yo pe ville na yo ya bosantu. Ubele sima ya bilekwana nde mugulu ekosuka mabe ekosila masumo ekolibisama. Haleluya. Chapitre soko bando komati na soko mona Daniel akoti kare no de termino zane tenete ya suba zamba pesa nga e ya ku poto sana mu. Na biso metro suba de se bakare mo. To senga. Ala ba tu pasa ni gouvernement. E dala peba société ko ba dala pesa ko beba. Ni so bana batu ba president bazana problème de papa ou maman
Félix azana souci atike de bobato amora kazusana. Mais tant que ça ils ont simba des paroles payer simba mina parole ya prophète qui va na regret prophète Mukimbangu. Plan ya prophète Mukimbangu ezaki boyete pouvoir na pesa mo. Plan ya ese sengela ki pays etambola na prophète na prophète atambo sa président. Allo bana kasafu boye kasafu aboyo allo bana na lumba boye aboyo ko ke pesa ki mbangu kanda kimbangu a pesa ki mubutu pouvoir place bozo kosa pouvoir pesa ki ezala ki akanda ezage motema madame te pote kasafu bubra moyewe bayoka ye exacte na ko pesa bukozilo na libanda tala place ke ko pesa pouvoir na lubumbashi. Mobutu asali ndenge Sauli asalaki soko tali 1 Samuel 7 komona komasime ezalaki te suka esali ni yeko bukonzi ya RDC eza na kanda ya nzambo profete Mokiso Mukimbangu apesaki pouvoir na motema la mote po o bakani bapesa pouvoir banegligaki pesa pouvoir na epaye mutu ayebi nzambe te kino bako comprendre na kozongisa pouvoir mais ntango tosimba te eske tozosambelaka po Daniel asambelaki atunaki nzambe kozolaki ndeko kale akeli boso Josué nga depuis 40 ans na asa 40 ans Moïse alobelaki nga tango toutaki na mboka oyo kela kozwa mabele oyo nga mpe na kobelisa na mabele oyo nga mpe na se defandaki me bandeko nga bazwi bamabele me ngai ezosimba te me ngai natelemaki liboso yao nasala bamabe moko te me oyo eza mwa simba kalema kompanaki Daniel a compris. Est-ce que Dieu Et Josué chapitre 14, verset 6, Toktal na komna Yesu. Amen. Mokolo moko bato ekola Yuda baye epai ya Josué na Gigal. Caleb mwana ya Yefune moto libota ya Genèse alobi na ye oyebi ete na Kadesh Barnea Yawe alobaki mpona biso mibale epai ya Moïse moto ya Nzambe nazalaki na mbula tuku minei ntango Moïse mosala Yawe atindaki ngai moto na Kadesh Barnea na ya kotala mboka oyo me ntango nazongaki nayebisaki ye makambo nyonso ndenge namonaki nzoka nde bato oyo bakendeki na ngai balembisaki baisraelite nzoto kasi ngai nakangama kaka na Yawe Nzambe na ngai alimokolo yango Moïse akatelaki ngai seleka ete mabele oyo makolo ngai enyataki ekukoma ya ngai pelbota na ngai Moïse akatelaki ko bénéficier na mabele oyo yo pe oyebe sekelo bénéficier na mabele oyo les déclarations les années de bosana dia ya Nzambe papa ni bana to ro banzela ndela sollicite fu kama ko dalila se yo awa kakaye akena Josué ke ko discuter kwa so sympathie dans sekela na bénéficier na mabele oyo la réponse ya Josué sikoyo eboke mbula tuku minei na mitano banda Yawe apesaki mitindo wana na Moïse na tamba Israelite bataki kotambola na esobe ya zelo banda tango wana Yawe abateli ngai ndenge alobaki nakokisi sikoyo mbula tuku mwambe na mitano car 40 alobelaki nzokande naze kaka makasi lokola tango Moïse atindaki ngai na ya kotala mboka ya solo nazali nano na makasi ndenge nazalaki ya oliboso ezala mpona kokende bitumba mpona makambo mosusu boye sikoyo pesa ngai mabele ya ngomba oyo Yawe alakaka ngai na ntango wana ngai moto nayebisaki yo ete bakananite bavandaka wana na bavile ya minene oyo batonga makasi soko Yawe azali na ngai na kobenga na bango na esika wana ndenge eye moko alobaki
Josué a tambouré Caleb. Moi, je vais apprécier ville et Hébron. Alors, Akenda qui connaît Caleb. A comprendre que c'est la senga pour est-ce que yo et belé peut tous awa tous a la promesse la vision et la prophète va le dire jusqu'au de comment tu critiquer la prophète va le dire na na qui sont moi si pas quatre ngai exact est-ce que tu es awa quand même et je suis matin à RDC est-ce que tu es pour la ligne et je est-ce que tu es pour aligner? Je la prophétie après ce moment, il y a 1921, Moyoka qui parle, il la passe. Parole à prophète, il y a un des Simba pays. Biso prophète majeur, et ça prophète Simoki, prophète Simoki, et ça prophète église qui m'a dit prophète et Afrique mobile pas. Il y a un jour, on va y voir le prophète ma campagne d'essai. Il y a un moment aussi quand je pense que la campagne d'essai, à ça prophète et Afrique. Alors, la prophétie 1920. Alléluia. Dans lesquelles sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ces livres et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps. Mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant qui préparera le peuple Congo, car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que le peuple du Congo soit instruit avant cet événement. Mais vous ne savez pas encore ce qu'est une guerre spirituelle. Quand le peuple Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert l'homme? À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt? Savez-vous pas que votre vie est faite? Pourquoi vous vivez? Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque rien. Merci, professeur Moulano, et c'est là qui nous a préparé le peuple Congo. On a prophétie à RDC, la prophétie de l'ensemble. Vraiment, on a oublié prophétie de la président dit, à quel autre ils ont dit, à propos de Bazali, à la personne, qui va déplier pour l'assemblée. Au débordé jusqu'au prophète William Abraham, Makambo Oyo Komi, William Abraham a combattu la manipulation. Même jusqu'au prophète, au cadre de la au Danga Makambo de la Palestine, au Danga Chanyango, à dire le prophète de l'Afrique. Nous avons prophète de l'Oyo. Bali pour le monde dans l'espérance, bali pour teka tête, place teka lango, bali bazo ko zela et amour, prophétie et kokamba RDC. Sur l'entrée de même prophétie, ils ont dit le 10 septembre, Kotaki, na carte à l'église qui fête les rameaux. L'église au président Kambak, ça nous a entendu. Chaque être humain a reçu un don spécifique pour témoigner de la grandeur de notre Créateur. Dieu parle à travers les hommes qu'il choisit. Le samedi 10 septembre 1921 fut un jour spécifique pour l'homme noir. Tout au début du culte matinal, vers 9h, le grand prophète Simon Kimbango entre dans l'enclos
un rameau. Son visage est grave, son regard vif, et il s'adressa à la foule en ce terme. Mes frères, l'Esprit est venu pour me révéler que le temps de me livrer aux autorités coloniales est arrivé. Alléluia. Amen. Yes, le 10 septembre. Le 21 avril 2017. Sommes aujourd'hui. Maman, nous sommes à Awa. Je suis à Namo. Nous sommes au Kota. Amen. Dans l'hiver, maman, à l'hiver, dans la Kota, de Kota. Et Awa Samba. Amen. Bato leo lingamsoma kote na sema le 21 avril. Zamba pesa yako kwa kusema kule upesa gani na kuona soko kuna yeba pesa kama zanakile le 10 septembre 1921 hapo pesa kama zanakile le 21 avril 2017 nguye sana kama kazi juu na kitu za awa mimi mko juu hapa ila atakwa amen takijua basi za kupengwa juu na pesa juu na pesa amen zao ndio kama tangu tuko kama sio tuende hapo tutaka kukaa amen. Nzamba kitabu 1921 jela mwana kwa na Fransa position de Bangomona qui RDC na 1921 tangu elingana ki nguya wane sala ki di 1959 la Bolanda place de Frère Jésus pour na Jésus pour professeur prophète accomplissement. Prophète voulait me voir prophète accomplissement. Quand ça vous matin voulait me voir azana ni ya prophète. Mais je vous vois beaucoup de na chacun na beaucoup de pour avoir que na beaucoup de ngai. That's what ça Jésus a fait le concept là. Des prophètes ba au monde na Elina na Moïse. Et la question à tout ça, Kibangu, là où il y avait, mais avant, les prix matières, la prophète fait ça plus. Et ça, où il y a ma grande prophétie, Kibangu. Où il y a Kibangu et ça, là, qui m'a cassé. Nous, dans la place, que nous pouvons la faire. Quand vous Kibangu, quand vous avez dit, sur lequel, alors, il y a Never more than oil. So to think about oil, then to carry back to the now. Papa, my daddy bana. I think it's a Charlie. My daddy said, my class was the city. So I'm going to share my patient points. Again, I'm doing a good thing. I'm going to do one thing. I'm going to be able to do one this one. Holanda. Histoire de mon livre Rosalie d'avoir mon livre professeur Mbawe Katana qui na RDC wale pesa qui terangu ya esengele esa tosa yo professeur Babindele bele sasa basable batu so kwa ya section batu mais tosa ko parce que ça ba kisi nani mais esengela ki nguya William Abraham eya awa na RDC Ezoyera na njela nini Dinabala akena Kenya akeukuta na Osborne amen unande amona kimiraki urende abongo wana kibachake wa mabuku nguya William Abraham ezoyela na apatiria Dinabala na RDC wewe ndio bakozo tu kwa sababu eza esaleli ya ngope nikeza kona kampe na professeur Kibangu ba kana kote bazamba ba kana ko tutuka ne de pour la section de moi et ça me soutient exact et il y a vraiment RDC mais d'abord les moi professeur
que ça me toque, c'est que ça. Ya vous le savez pour Bakari. Ça va faire ça pour moi. Moyen pessimba. Ils sont pas péqués ça. Ya vous ça là. Ils sont péqués ça pour moi ça là. Mais ce qu'on a voulu pour le Seigneur ça là. Et fait sa prophétie. Et donc et béné. Mais vous voulez vous avez une place une des pas bengala qui sont pas là là qui sont pas limité. Bah aider partout. 2017, ils acquis le 8 juillet. Donc, il y en a qui pour la fête, papa Oro, à Kamba, qui m'a dit au Koufaki, le 7 juillet, le 8 juillet. Papa qui m'a dit le 8 juillet, il ça un jour à Koufaki, le même moutou, et le même monument au Salé, et qui dit, quand on va dire ça, c'est là qu'on va dire, 14h à 2h, je vais aller à Sakoraki, ma colo, ma Domaki, les lait, on a possible à battre. On a possible à battre. Mais, et là, ça va bien. Pas faire du qu'on le faut bien. Tout le monde va. J'ai tout le monde va porter tout le monde prophétique. Tout le monde prophétique Mokimbaou. Tout le monde voulait m'apprendre. Ma prophète, il y a Tanga qui m'a le même jour. Nguya isala ki makasi nguya mwana baye ko pesa ka livre moko munene amen ala ni bali ya zongi ya mwana ide video na tako isengede sala isengede fopo mais kangama yo se fait il y a RDC pour que ça sinon on aider à conduire que na kuna kam azo que ne kuna moi ba ko protéger ko kuna bango exactement. On va payer par place ici de Karimina. Exactement. Alors, et Seigneur, tu comprends ici. Vous avez besoin de faire des choses pour l'aider à comprendre qui. Il y a un exemple à la qui m'a donné les autres, les autres, les Sakoya. Et tant que nous savons que nous avons à comprendre. Tant que nous savons que Calais fait comprendre que la salle 45 ans et le moyen y est bénéficié. Et c'est grave que tout le jour. Il se secrète tout la présence. Ils avaient pour un irrésoncible. Et pour un vie dans la mort au Simba. Ça la carte souci dans le point de Simba. Papa, quand ça termine, on se dans le moussu de l'officier. On met ma personne négligence de l'oboko. J'aimerais appeler ça. Les gens qui tournent à quoi ils savent que la glorification pour la négligence de Kamusana qui. Mais comprendre, si quelqu'un a pour la chance là, Daniel Rabat a compris. Nan Oyo, Isaac est pour le comprendre. Donc, tu as dans les Camboyako, guerre Rwanda et moi, pays de Rwanda. Papa, je vous donne la carte fils, moi, pays de Rwanda. Mais les autres qui Ernest aussi battés, poser ma question. Mais Rwanda, c'est ce qu'on a, mais c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a, c'est un problème, la biso, tout na. Tout kana komunda tout na nzamba pona nini mo pene ti wana zo ko je ko se to so ko ka mo te nzamba ko lo bino nzamba ko lo bino tala likambo na sala ki bino ko tala place ko pesa la kanda ko nzamba so ka ligalo bino so ko pante a kota ba pasi ne sengere to tuna una ko isa bino tala place na sirika bino mais tout le monde nous sort, nous sommes tout ça, ah, on va proposer. Aïe, vraiment, j'ai un an, il y a vraiment comme ça. Ils sont Félix, alors, on sera le roi de Dieu, on sera comme ça. Ils sont Félix, ça. Mais tout ça, tout dans sa pété. Pour la ligne de ma pété, nous sommes aussi battés. Pour le dire, ah, on a coupé, ça ne va pas conduire. Parce que le thème, il y a pas, Mickey. Parce que vous ne pouvez pas vous sauver. Par quotidien de puissants peuples, tout ça le problème. Et c'est que tout là, nous avons. Ensuite, on a commencé à merci papa, pour ton Dieu, pour nous. Merci
grâce.